ezaki juste mpo na oluka bonheur nanga me créele ngai lisusu baproblème libisa ngai. Non, boye te calme. Joseph, c'est quoi ça? Un événement incontournable au prestigieux Casino de Paris. Le 31 août 2024, le Casino de Paris s'apprête à accueillir Fabregas le Métis Noir en concert. Ce sera une occasion rare de découvrir cet artiste prodigieux sur scène dans une ambiance électrique et festive. Fabregas le Métis Noir, reconnu pour son charisme irrésistible et ses prestations éblouissantes, vous offrira un spectacle exceptionnel qui marquera les esprits. C'est une soirée que vous n'oublierez pas de sitôt. Réservez vos places maintenant pour ne pas manquer cet événement unique. Appelez le 0800 00 08 926 ou visitez casinodeparis.fr pour obtenir vos billets. Venez nombreux pour vivre une expérience musicale inégalée et célébrer avec nous le 31 août. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple. Maman Nangaye. Bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre émission Vérité en face, la haute tribune de la vérité. Oyo tomeme na bino, na ba quotidien na bino, na ba ndako na bino. Programme oyo ezali ko édifier, ezali ko exhorter, ezali ko zongisa bandeko mingi na droit chemin. Programme oyo ezomema mateya. Et puis programme oyo ezali kotinda bandeko batambola malamu na vie et puis akoloka kozala na communion parfaite na oyo akela biso to bengi bongo nkolo na biso. Nous sommes tellement reconnaissants na bino bandeko botala émission yo bozora temps ya repartager yango, bozora temps ya commenter puis ya liker yango parce que to yebi ke biso na biso ba congolais tant to sala likambo ya malamu et senga na biso ko apporter pierre na biso ya contribution na mukie mu ndeko no so sala ezali malamu mingi mais vraiment le minimum oyo ezara ya partager ya liker puis ya commenter yango. To retrouver émission oyo na bato bakotala biso na Kinshasa puis na Brazzaville na Couleur Télévision et de Carabon lundi na 21h, dimanche vendredi na 8h et puis dimanche na 13h. Souvent je le dis mais moi la bande mususu ba tout na ngango mingi, c'est pourquoi j'ai l'habitude de répéter on peut na bao batala ba yebite balanda mais na bande ko bakotala biso bo sepela na émission otala na Couleur Télévision okoki kotala ngo tango lingi. Nombre de folingi okoki pe ko découvrir ba o ebele tout ça là dans la chaîne Nabiso YouTube na kombo ya la voix du peuple pour tala rango po yeba ke koti ya sika il faut s'abonner donc mon place ba tché na rouge on a s'abonner il faut cliquer en puis na mopandi on a ba tché cloche moko ya notification ça na cliquer na tous les vidéos pour que ceux qui to sali les vidéos ya sika aussi la mon komona mais tous la playlist abonner tout ça là na soko koti na chaîne Nabiso mona to tcha pena playlist la vérité en face. Tout bandana 2015 tilelo au coup ba traiter ba sujet tellement ébélé où je pense que sur 8 ans au talango aux alabongo édifié. Tout est lelo parce que tous en makambo ça la pierre ou ba pierre découvrir biso la bino mais tout se retrouver juste après élément. Merci. Nathalie likolo na se na monite oyo akokani na yo undili ya ba oyo basili makasi ba oyo basili lika papa makasi esilinga zambe na lembi kolela nini nasala po oyanola ngai nasala nini po yobundela ngai lamuka yawe kota likambo na ngai esika nga
na suki nde esika obandi kosala nasala nini po yanola ngai nini nasala po tobundela ngai na kati na pasi osalaka esika mayele suki opesaka Voilà, chers amis téléspectateurs, Bisso tout Bolanda, le plus récent, vérité en face pour la bande de Koba la Bisso, Nanzela ya YouTube, il y a K, il y a Nathalie, Oyo, Aiki ko avoué, di kambu ya lupang Oyo ba nalo ba lingaki, ba mela, ba famille ya Ndona Bisso, Blandine, Oyo Atika Bisso, et ça y passe makasi na moni maman na ngamoka komelinga aux États-Unis alobi que Vincent on a décidé ni famille ni a camarade ngai moko na bandwa ko sala makambo na ngai te bongo te parce que tant on peut botindaka on peut ça ba responsabilité na bandeko baza awa na Kinshasa ils sont important et sunga rapé bango moi 1000 francs wana moi $10 bana balia bandeko pe sunga bango donc moi je vous exhorte juste à vous aller plus na vigilance, plus na vraiment vous allez vigilant parce que yo posa kuna na ebi ndenge ni bamboka kuna bo fonctionnera parce que nzamba sali biso moluto ya rapero betara tout kuna koloba pe ke yo moko banwe osala makambo et vous yo pe moi ba temps belé ezara juste ko yeba mutuni nozo se confier na ye et puis kocha toujours ba garde funga le barango dans un terme moment tizana ba lisu likola lisu. C'est-à-dire, otindi oyo mutindi wana surveiller, au bengi pe mususu surveiller pe wana et juste pour se mettre na sécurité parce que kolugambo on a poto yo eza facilité ngana félicitera bino mingi bandoko bozana libanda mboka diaspora Amérique Europe parce que boza makasi so na taliba malilo ezala pa na bino na biso to botami to koli en Afrique. La mukara tongo nga sina nila ba rendez-vous belé du quoi malili c'est dire la muki bokane bokumba 6h 7h après o la muki o funguliga fenêtre o yimu pepe il fait réseau beto lobi ah o bengi muto yibsete to reporter po malili les amakasi donc mais bino bosala ke fort wana bozo bima malgré malili wana na mona bande mususu bazo travailler na ser malili bazo travailler na ba chantier et tant obimisi mbongo na yo pona kosala likambo moko na Afrique osomba mabele na yo terrain na yo otonganda kuna yo en tout cas bo basara vigilance mais koloba ke bo sala lisusu te wana en tout cas bo to sungana te bino mo bo misunga te puis bandeko baza ba sungana te puis ko sala attention na lobby na ba entourage na ba mi et puis quand vous êtes dans une relation faut luka vraiment ko yeba mutu malam parce qu'il y a trop de choses et comme il est là mukili ils aussi vraiment aux en vigilance makasi côté alikamba koloba que Nathalie, Basayi complot pour Bomandi, on a vu sur Blandine. Je ne saurais pas tirer de telles conclusions. Je peux juste faire un constat. Ce qui est vrai, ça paraît bizarre, mais on n'a pas de preuve pour nous confirmer en haut. Parce que selon la famille, bah, ça a la crise, tout ça, bon. Mais c'est important pour nous surtout tirer les leçons. Et ça, tout ça, attention, bateau toujours confié, et vous allez vraiment, et le il y a malam et puis. Faut pas qu'on néglige, qu'on ignore la famille. Famille aye bata, ata rozalate, mais famille aye bata, que l'eau y a de mon avis, quelque part. C'est important, vraiment très important.
Rassurez-vous que ma démarche est déjà avec notre maître pour que Mahamboué Salam que on a biso ba récupérer et si quand la bango et maman na biso maman vraiment maman Sakoli a kende na et si ko singeli avant na ye. Toye awa parce que tozana ska sika dossier sika tozana ngo il s'agit il y a ikamukara il y a ba secret comme tout message en la vérité en face. Je m'aimerais qu'on garde suspense wana to yamba bande komi balé o ba ko luka biso pour na ko disposer biso problème bazana. Merci. Voilà. Auti na macadam. Donc toza 0 mètre donc 0 seconde na macadam na kitiawa. Concession la biso yango yo ya maluku nzela maluku na lobaka macadam yango yo. Osa ko baninga, moni muninga yeyo. Azotonga déjà étage na ye. Bandeko mususu bomoni banga rezawa donc tout le monde est en train déjà bato basi basombaki. Bazotonga déjà donc nena lobaki ke awa eza masolo ya sur masolo ya kimia eza to kosombi terrain logo yoki ba omkoloba o ba yiki ba tout le monde ba yiki ko botola patati patata no donc bozomona bandeko kuna zotonga déjà bomoni bandeko batie banga côté on a pe bandeko mususu basi bazwaki mo ba espace na bango ebele basi batie ya bango kuna donc là sur place na ngangi na la Sabino quand même bandeko mususu baza kuna ba osasa ba misala na bango donc hâtez-vous parce que par maison qui est déjà donc hâtez-vous sur le terrain à Bino 20 sur 20 4500 $. Bobenga na numéro est en bas de l'écran. Bobenga na numéro oyo. To changer système il y a visite. Et ça sur des agil bosote que non photo quand ça va te belé non. So vous après au tini ndeko na yo. Aboyana géomètre awa aponi sika na ye. Et après ba terrain na biso no seza cadastre, c'est-à-dire so sombi terrain par la biso. Et loko kosala ezaka ka kotonga. Donc awa soko sombi terrain musala kosala ezaka kotongi ndako na yo. So sisi kotonga ndeko luka livrer parcellaire na niveau ya bureau ya cadastre. Donc il faut ça la mise en valeur ndako mo ya 2 chambres mata mona tindeko la msonda zo sala zo tonga étage na oyo tanga aussi lisango nde ya kokende na niveau ya cadastre pour misele livrer parcellaire parce que document oyo esengeli ozala nango oyo l'état yebi yango biso to sito sala bino ezalaka déjà donc au futika mo na yo ozui acte de vente na yo na acte de vente na yo na document oyo ezo certifié oyo l'état zo reconnaître na numéro cadastre ezo confirmer que le pango komi yo tim koloye so roya donc ya kitoko ezaka monde to teki boye biso mo pe to kenda te to za ya biso kimona liboso donc to zalaka awa to zalaka na bino na tamula donc macadam yango donc mone siko papa aza otonga macadam yango etali donc eza mabele te eza ngomba te eza pete ko place moko boye il faut zo susu moto soko komi il faut zo susu moto bokota na kati te donc macadam to lingami na macadam donc macadam eza soko baluki boye macadam donc eza sika malamu oyo tozo continuer ko talisa na bandeko na basumbi te basoma mutuko yango ezolika donc oza penza na esika ya malamu awa na quartier village Matonge na commune ya Maluku. Opportunité yango. Merci. Chers amis téléspectateurs, nos terrains sont disponibles dans Maluku. Appelez le numéro que vous avez vu. Faites comme les autres. Venez acheter vos terrains. 4500. Ils ont une situation moko ya emplacement plutôt moko ya malamu pour na kotonga maison des rêves na yo ou soit kobomba pe mo na yo donc bomene siko ba basali entre compagnie ba basali ya Pepsi donc biso toza na shoka macadam wana toza 10 minutes avant comme na place bazo sala ba Pepsi donc botala déjà emplacement ici ka donc compagnie za wana ya Pepsi za na ba Pepsi tozo mena mko na Kishasa magé na sel bon plus trop fêlé mais au moins c'est juste pour donner l'idée. Il y a ici quand on terrain à Bisso, donc ici quand on vraiment bien. Dans 5 ans, je vous dis que les gens là Indien mo sombi tariamine bazo tonga na carte, je ne sais pas bazo tonga nini kuna, mais je vous dis que les espace moko dans les jours à venir et vous allez vraiment encore plus développer. Donc yebela tango ngo na 4500 aujourd'hui terrain na yo et au sungayo dans l'avenir au mi pe sa raison ni au sumbara pourquoi pas au au delà ni ba no subi ba 3 4.
Mais les lots, tu y as pour namoté, tu y as mimi parce que nous avons un dossier à traiter ici dans cette émission avec Junior et Josiane. Monsieur Junior, bonjour. Ah, bonjour, papa. Madame Josiane, bonjour. Bonjour. Monsieur Junior, la Yami Bino, Nathalie Segui Bino, avant de démarrer. Awa, tu es jugé Binoté, tu es condamné Binoté, mais tu es accompagné Bino juste na ko se libérer, na secret au bomba, na vérité aux ça la Bino passi. Neba lobaka, et l'autre mon côté tika la éternel a pas en colo. Mokili, mokolo mokili ndaza éternel. Mais tout est tika les cara. Ils ont la moutou, ils ont la nyama, ils ont la nzete, ils ont même l'isolo, même secret, tout est les cara. Donc faut y banakaka pour les cas. Merci de votre courage à aussi sali kambo lelo. Toujours rabino et là on est mimi bino mi balé. Alors soko ko d'abord représenter Josiane Azali n'a pas na yo avoir expliqué ce problème besoin. Ah, Josiane Azali moi si dans vivre na. Josiane Azali moi si vous vivre na. Oui. OK. Bozara sous-souté. Ah, to kabwana. Bokabwana. Mais to bota. Bobota bozara moi na moko. Moi na moko. OK. Vous avez vivre na libala, bala qui est to eza juste eza kaka relation kaka. Na bala était boyeka. Boyeka ka bo vivre ka bo boti mwana. Boti. Alors ni les bino. Bon, ils ont une histoire moi eza moi mulai. Josiane a no vivre na mista na mo boye. Kumbone ntingi. Ba vivre na mista wana. Na comprendre été. Na comprendre été s'il vous plaît, s'il vous plaît. Au beti biso, moni ba ndeko ba kotala biso ningisi moi mutu muke. Au lobby Josiane Azali moi si bobota ni mwana, maman mwana na yo. Maman mwana na yo. Après au lobby sous que Josiane Azali ko vivre na Amina yo. Avant ana zoé. Avant yo zoé. Oui. Amina Azali vivre na epekara. Il y a Ningyo Zalagi Neto vraiment moi si na yé reconnu. Non, Abalaga est femme mariée. Femme mariée. Oui. Bon, expliquez-moi ça. Ah. Tant ba non vivre na massa wana tingi. Azo vivre na ye ba ebota ba na mibale. Ba ebota mo ba mibale. Bona bi problème bazaka na pour ba kabona. Ba e kabona. To ba e kabona ekuta mpe na ngai. Na komo vivre na ye. Tapé na komo vivre na ye, tu es beau ta mwana moko. Où y a pas c'est ça. Azo ibisa mo be na za pour ça ba zo ngara na ye. Donc vivre c'est trop dire. Tu dois dire vivre na été. C'est-à-dire bon, là elle parle de toi, aux anabiso à la plateau. Oui. Expliquez biso qu'est-ce qui se passe. Yé camarade ya mobali na yo, boboti na ye, boboti na mobali na yo. Donc mobali na nga en fait zakinda kumoko to bande ko vivre. Ba problème ezanga te. Au fur et à mesure problème ele ka kinga na to bande ko se comprendre te, ya kinda ki na part na nga pe na kinda ki to ba mutu sa la vie. Mais na ko vanda to vanda ki biso mibale nda kumoko to za mbala mibale. E bana na minicho bazepa na nga te bazaka famille mobali na nga. Aza camarade ya mobali na nga, na e bien na mobali na nga. C'est ça qui juste aucun ko zoka conseil ko betele ba ma problème ezo le kanga na mobile nanga de na ko koya na mbeba onga na ko koya na ye donc na ko bima na ye lento ko comprendre que l'autre ça les ama baby somi balé de na bisa ke a garder bandi na nga pe na vana ndenge nanga sans le savoir de na ke wana na za mwasi na ba kipete na mona na vivre normal le quoi batunyo tout mais déjà na takinazi kokoma na koma na yeko mona na za nzemi na yeko lukaye na lukaka na ebisi na minicho ne na za boye na za nzemi foko lukela nga solution na ko bota na ote na kamara no déjà to za mbala mibale donc nga na ko bota na ote po na ebite na ebisa batu nini na koloba nini e ko sama ndenge nini mais tant que zaki mobala tema ki na décision na biye na vie na ya tikala ko bota te a senta pe moi cité a longoli sa pe moi sixième te c'est que nga pe na longola te. Donc na mini chala na zaki na makokiti na zaki na choité c'est pour cela na nzima qui na garder moi na botaye na mini cho moi na za 3 ans siko ndeto za bad na ko parcours to sala parcours na été mais na okoko bomba eloko moko tezo déranger nga chaque fois déranger ka ngai au fur et à mesure na koma kutana papa bana na ngai
na kokutana eza ya kokutana kaka tosolola boye te mais aza na mposa tozongana tozongisa foyer na biso tobokola bana na biso chaque fois benganga tokutana na ezaka loin ya ndako na biso ya kote na ete dans naluki endroit moko akoyeba esika oyo nga na okota te esika nga na obima te donc atikanga na zemi te atikanga na mwana te me naoyeba te naozonga na mutu nasali ye mabe moko boye natikali kojoue na nsima mokongo na ye na camarade na ye naoyeba te c'est pour cela nayepa na bino nayebi te nanu naza besoin de conseil na bino au fait elo na nga na yeba nazwa mwa détail moko relation ya yo na ye olobi ebandi ntango obandi koluka kozwa conseil epa na ye. Oui, juste un conseil ya koexplike comment mobala omaltraite nga ndenge mobala ovivre na nga osala me mbongo emonana te. Donc na se wana nde bobimaki na Oui. na junior. Oui. oye koyeba na nsima kozali deja naye koyeba na nsima ke naza na zemi mpe naye koyeba na nsima naza na zemi naza mwasi deja nabotaki liboso mais lelo nafandi namoni baperiode na ngai eleki nazeli susu namoni yango te nde nga na ngai moko naye kocomprendre ke naa na zemi naa na basigne oyo soki naa na zemi na nzoto na ngai nayebaka c'est pour cela nakendeki koluka ye mais tanke ye aboyaki atelemeka na décision na ye mais nani mobali na yo misi ntingi aza au courant quand même kobota ayebi te aoyeba mwana ma ayebi te ke nabota na kabanga na ye ayebi ke naza na mwana okomaka na zemi ya mobali moko mais ayebi te ke zemi yango eza ya camarade na ye c'est pour cela aza na besoin nana mona taza na besoin tozongana abi aza na besoin tozongana tocontinue foyer na biso baerreur oyo tosalaki liboso tobongisa yango oleke bana bazala mopanzi nga mopanzi aokoka te atamboli ndenge atamboli amoni esimbi te meme mangai bisika nyonso tuna kei esimbi te donc natamboli na banzela oyo naluka ata mobali agarde nga aconsidere nga na tikala ozwa yango te c'est pour cela na ngaki nazonga na papa bana na nga tovanda me naozonga na ye tanke naa na vérité moko boye na tikala ata koyebisa te naomona mpe ndenge ya oyebisa ye te naoluka piste nyonso nalukaki piste oyo nakoki kovandisa na ye informe nazwi te c'est pour cela nayepa na bino piste bien eza epa na yo epa na bino nde bokosunga biso napesa ye message oyo nayebi te. Donc si j'ai bien compris boza na posa yo ntinga aza na posa bozongisa libala bino mibale après temps nyonso bozwi ya séparation mais jusque là ozomona te ozonga na bolingo na ye ndenge nini aussi longtemps ke oyebi ke obotana camarade na ye. Oui. Mais c'est que tu nous rassures devant caméra que M. Junior et l'eau est soutenu entre Binomi Balé. Mais ce que soki et l'eau est entre Binomi Balé. Bon, ce que na we tali amitié na bino. Ils ont un niveau nini. Bon mon na rasu souté, bon mon na ka to nini. Yona nating. Qui mistati le ezali, to ezara souté. Bongo kaka et comme bongo pona yo ozomona ndenge obotaki okomi na capacité to loba nini ozaki na ozana sadi bino mibale boza bien to bokoma na problème moko boye avant makambo na ye ngande solo komona soni ya komona na actu eleka ok et ya yebite siko lelo vous êtes décidé vous dire ya c'est la vérité aye na yebise vérité nsenga bolimbisi toza bato kia yo kona munoko mutu mususu peut-être isala ebende vuma yo kona munoko na ngamu. On se retrouve juste après, merci. Voilà, donc eloko to bengisi lieu awa eza concernant Josiane. Mais tolingaka toujours kotuna ndenge tozo sala boye comme eza ba image erotikala koyeba ko nazosambisa te mais juste kaka mpona ko se rassurer toyeba piste oyo tozali mponaka question soki ozoyeba Josiane aza liboso na biso azali nani? Bien sûr, c'est ma femme. Mwasi na yo? Oui. Mwasi na yo mais boza kokabwana non jusque là c'est ça non?
Non, bon, juste tout ça, on a procédé à ça quoi. Il y a quoi arranger. Il y a ça. Ok. Ok. L'information, tout ça, jusque-là, l'on y a ça, là, que nous, nous avons procédé à ça. Et l'on y a ça, là, que ça, n'a pas problème, mais yo, côté na yo, tout problème, mais côté à José. Même pas. Côté n'a vraiment, n'a après. Il y a des évité. Je n'arrive pas. Donc, ma camion, je suis bloqué par naï. Excuse. Motivation, est en fait, on comprend nini parce que il y a aussi beaucoup de cabane, beaucoup de temps moulay. Et là, on y ça que tu te dis à la fin que bon après, temps est belé toujours à séparation. Nazong et la rare maman banangai. Bon, en fait, tous qui ensemble, nanda kumoko vie en couple, ba problème les ont raté. Toi qui cause problème entre nganaï, alors ils allaient qui vraiment tellement makasi et c'est n'a tout kabana. Voilà pourquoi tout ça qui divorce, il y a kenda qui n'a pas natikali. Alors de mon côté, n'a natikala qui n'a meki donc na monique faut nazonga la maman ya bana parce que tout botine bana mibale. Toi na mon habitué à liboso jonsi, donc jonsi a netingi. Il y a mbale et puis l'autre là ya za moi si. Tamboli na monique non esimbité. Il faut nazonga là. Ndenge to kabona ki ye pasala ki mo banzela na ye ya mekaki kotambola pour te dire la vérité abota ki pe libanda ayebiango mais yo so na otala te non. OK. Yo so na otala ngote na diminde azonga na ndako na ye azo so ya bana na ye. OK. Na dinga ki te na zo mwasi mususu après lobi ko ma ba problème non concernant bana. Voilà pourquoi na jija ki bon azonga na ndako na ye pour kazo so ya bana na ye. Et oza pe ya koyamba mwana wana oyo aboti après relation avec nous. C'est pas un problème. Natsola qui n'a yango déjà. Bana na bazo manqué aya askutana na bandeko wana bana o bazana ndako kuna ba se familiariser baza ensemble, c'est pas un problème. Voilà, en fait mais jusqu'à là le but problème est c'est-à-dire qu'il y a une azo tout à fait. Azo kangana. Tout à fait. Ngana après ndako na eza vie. En fait, na opé sautant au expliquer. On l'a ngana comme na point wana. José Nazan Likamo a pour ça ebisao concernant le logo je ça là que azala moins kilo. Je m'excuse, ça tombe bien. Na sepeli vraiment na eloko ko ndenge fandi wana so likambo ezali. Oza comme témoin. Ndenge lobi ba archive ezali à l'obango ce qui ngande nazalaki mabe. Naza prêt à s'excuser, à se voir même pardon pour que tous ont sa relation na biso ndenge tozalaki au début. C'est pas un problème Josiane. Voilà, Josiane, papa azawa liboso na biso. Alors baza prêt plutôt ya koyoka yo. Solo na ye ayeba ce qui se passe. nayebile moso problème na oyebili kam na oyebi so na miniti oyo so ozomona ke na oboya même voir ya kozongana na yo ya kovanda esika moko nango mpona mwana te oui oza mwana en charge okipe ondima edege ozalaki d'accord mais nasali yo mabe nga nasali yo mabe nga nazokisi yo nga nasali eloko nakoki kosala o te nga nasali yo mabe. En fait, je m'irai ka place na motema no limbisa ngai je m'irai to ezaki juste mpona oluka bonheur nanga me créele ngai lisusu baproblème limbisa ngai nakokaki kosala te ngai nakokaki kosala yango te nasala yango na permettre nga na éviter mutu moko awa mutu moko awa Auto on a d'abord tout banana nous pouvons nazo kotsa mutu moko awa za mutu yebi omi to savez
À quoi aider les gens qu'on a accompagné sur la psychologie. Juste une transition, hein, tout côté ça. Merci. Mais Moutongo le bin au côté ça junior. Reza Junior. Maintenant pourquoi? Il n'a rien à voir avec le problème de Nazami Nayo, c'est ça? Bien sûr. Pourquoi pas te traiter comme un bisou Misatouboy? Comment on bénit ça? Il y a des bandes Makambo. En fait, Toché la libana Makambo. Azane, Toché libana Makambo, mais comme Azami Nayo, on avait beau juger, il n'y a pas par rapport à Nyonsoyo, José Nazo, Yebisole. Le bisou, la vérité en face, to Zalakawana pour nous permettre de battre. Mutu azana likamomo boye, azana secret likamo boya sala, azoko rubimisa moté alobango pour qu'à la fin na sukato faire réconcilier battu. Josiane a insisté que na démarche ou alinga salelo azana poussa na yo, Josiane a lingio. Josiane a comprendre depuis lelo que makamu mingi ya sali ezaki asali bere rebelle. Mais ezana le logo mo est bloqué. Et le réseau bloqué, il faut Aminayo, Junior Azala pour que tout solo lango une fois pour toutes. Josiane, je pense que présence il y a le Ronabiso Junior Eza Awa, le police au Roloba, Ninga Solo Lango Baino. C'est pour ça que dans le bolimbi sanga. Et bien loko na sali Eza Sony. Même la famille na ngamoko Eza Sony. Chaque fois, on a besoin de zongana. O lukanga to kutana na o saloka lelo lobi. Eza pour na salio mabe. Ngana on reconnaître mabe na ngana salio mabe. Na salio mabe na muta musika te na salio mabe. Josiane, sois clair, on comprendre te. Il y a clair, aller droit au but, au salinga mabe, mabe nini. Oui, au boko la mwana, au zwa mwana, au occupé mwana, mais faut yeba papa ya mwana. Au zwa mwana ya mutu to vandi, si lobi yo krelenga sous problème. La mona ki olem sou na biso mi balé to ngai to yo kanate, c'est pour cela na kimaki ande na baki na zwa solution na ngai awa. Mwana na sanaye. Na maboko mwana yo ndimo zwa charge papa na Ezaïe eza propre caméra no na sala ki ngo na volonté na ngati Josiane non Josiane pardon mon cher non boye teka Josiane c'est quoi ça Josiane oh, non, pardon, c'était... C'est calmé. Junior, toi, mon cher ami, toi, tu peux me faire ça, toi? Non. Pardon, mon frère, laisse-moi. C'est comme quoi? Junior, yoté, tu as une pierre à la place d'une pierre au coma. Hein? Non. Yo, Josiane, yo. Ma femme, moi, oh, yo, yo, non, mon cher, mais ça n'est que le vote de volonté. C'est juste la madame Luka conseil. La madame Luka conseil ma propos. Tu vas quand même, mon cher. Tu vas l'inayo. Mais ça. Non. Arrête, non, pas sur le côté. Pardon. Il y a la potion sur le côté. Tu vas quand yo. Tu es mon ami, tu vas dans notre lien, mon cher. L'homme te a qui quoi informer, que petit tu as deuxième. N'est-ce pas que c'est toi? Yo t'aimes toi qui quoi informer là. Ton solo lui. Non. Les hommes, tu pardon, papa. Pardon, Lucas, place mon témoin. Pardon. Mon cher, yoté, comment conseille le cabello? Junior, mon ami. Lucas, place mon témoin. Ça va taper pour la balle. Et c'est là mon sous Josiane. Junior, papa tel moko Junior aya souvent nanda kunanga moi salandi automatique qu'on la table to lia ensemble maintenant comment ça il quoi boy trahison ya boy vraiment trahison ya boy non pardon
Papa. Non. Eh? Mais pourquoi? Pourquoi? Junior, Yoté. Josiane. Non. On peut expliquer comment? Comment on peut expliquer Comment tu dois m'expliquer les Kambaboye de tous aboyés? Attends, Moko. Josiane, comment on ça aboyer? Comment ça les locaux attendent Mutumusou? Ça va Mutumusou. Un inconnu que je ne connais pas. Mutumoko Bonaïbiété. J'allais accepter. Mais pas mon ami. Non. Pardon. On dit que Junior aux méchants. Aux méchants. Au compte ça la beauté. Yoté, non. Esprit ni. Demi ça l'esprit de Makambo. Jean chapitre 4, le verset 26. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Bonjour chers amis qui nous suivent à tout moment, qui nous font confiance. Nous sommes dans Vérité en face, la haute tribune de la vérité. Et vous savez que la vérité, c'est quelque chose qui est très très importante. Et nous, on en a fait notre affaire pour aider la société à grandir, à atteindre la maturité, quand bien même ce n'est pas facile. Mais nous faisons quand même des efforts pour y arriver. Quelqu'un m'a posé la question de savoir la vérité c'est quoi. Je lui ai dit, la vérité c'est l'adéquation entre l'intellect et la chose. Et la vérité tire sa source ou est dérivée du mot verus, du latin, qui veut dire vrai. Et la personne qui dit la vérité, et on l'appelle véridique. Vérité en face. Aujourd'hui, c'est encore frappant. So tali na kati ya makambo, mona ke makambo eza ata mitu mibale misato mine. Oyo ezo sala pasi. Quelque peu ya mokoto mibale oyo ko alléger intelligence à nous. Quand nous regardons du côté de Josiane, Josiane a vraiment détruit les tissus familiales pour leur batunion so bakoyoka. J'ai aimé, elle a dit ça elle-même, que même famille nanga baomona penza ke nasali soni. Quand on regarde très bien, on l'appelle calmement que c'est l'adultère. Quand bien même relation à bango, les qui peut fonder sur quelque chose d'incohérent, quelque chose d'instable, parce que quand vous allez chez les Kassaïens, ils appellent ça loi Kutusomba. Ce n'était pas un mariage concocté sur des bases religieuses, coutumières, bénédiction nuptiale. C'était une affaire, il y a deux personnes, Bayokani. Mais ata Izabongo. Tant on batumi balé Bayokani, basant en accord, c'est déjà une route. Baké, ils ont trouvé des problèmes. Et le monsieur Tingi a parlé de divorce, mais j'aurais aimé, parce que nous sommes dans Vérité en face, de ne pas parler de divorce. Parce que le divorce intervient quand il y a deux personnes qui s'unissent devant l'officier de l'état civil. Et ce qui est yokanité, j'aime, il y a un monsieur qui le dit quand il bénit le mariage sur le plan dans l'état civil. Alors,
Lelo, je vous unis devant la loi du pays. Mais l'obisodi boyokanité, nam na bozalawanate. Vous serez devant moto à l'atakelamba, mouinduna kravata pembe. Vous avez compris, je pense. Donc, c'était pas, on ne peut pas parler de divorce quand il n'y a pas eu mariage à l'état civil. Moi, si, à sali adultère, et puis, adultère en moi sali, elle est allée choisir l'ami intime, tel que je l'ai compris. Donc, on a mangé à table, allons manger maintenant sur autre surface. J'ai même honte de le dire devant vous. Mais vous avez compris en tant que de personnes adultes. Donc, parce qu'on a mangé là-bas, allons manger de l'autre côté. C'est pas bon. Les messieurs, j'ai aimé, ce que moi j'ai aimé dans Tingi, c'est son cœur tendre et la douceur. Parce que, na comprendre que aligné vraiment moi sinaye et que aligné réparation. Bazongi ça foyer na bango normal, baboko là-bas na bango. Vous savez cette histoire des enfants ici de plusieurs mamans ou de plusieurs papas, ça pose des sérieux problèmes dans la société. Alors, aligné na réparation, yena moi sinaye bazonga na ba continuer. Mais au solde, il y a les solos aye goyoka oyo ezali nkele. Que la dame sortait ou est sortie jusqu'à la conception na oyo aza camarade intime oyo ya comme considéré comme ndeko. On ne peut pas aller jusqu'à cette bêtise. C'est pas sérieux. C'est trop fort. Alors, tout ce que nous pouvons vous dire, Bandeko, Foboye Barake, avant de prendre une décision, il faut réfléchir 1000 fois. Le plaisir est éphémère. Et à cause du plaisir, beaucoup de gens ont détruit la société. Ils ont détruit leur vie à cause du plaisir. Et ça, c'est très dangereux. Plaisir est éphémère, pourquoi? Parce que ça veut dire qu'un petit instant. Mais en fait, dans souka, résultat, et pourquoi il faut s'adonner au plaisir? Pourquoi il faut se donner nous autres en moutou, quand même nous autres en moi si? C'est pas un corps pour le loisir. La femme est sacrée, son corps est sacré, la vie conjugale est sacrée, l'amour est royal et il faut faire attention. Nous devons vraiment réfléchir sur toutes ces choses. Merci. Merci Cordon. Merci Nabao Nyonso Bazo Talabiso. En tout cas, nous avons la mona bino pe abatela pe bino. Biso basi bana na biso ya lelo vraiment baza soni pona ba mama na bango. Baza vraiment kopesa soni na ba mama. Po ba mama bakola bongo te. Ba mama balakisa bango bongo te. Mais lokola lelo eza kilelo oyo ngana mona kango eza kilelo ya fati kilelo ya mabe oyo ezo tambusa lisumu likolo ya lisumu eza mawa pena pasi mwana nga eloko yo salaki olingaki osala lokola ke ba mona yo o ngana yoka nzembo moko yepa ya Lwambo ayemba ya lobike mwasi soki awuti koboma libala akendaka kozwa ba camarade ya bilongi mabe na ba camarade oyo ke o babanda kotambusa ye na nzela ya kindumba yango nde osalaki okanisaki ke okimi mbula nzoka nde okoti na ebale eloko yo sali vraiment pona nga so oza mwana nga ata mabanga penza na kubanda kobamba yo yango parce que po o ete ya yo mokolo mususu ozongela ngote mobali yangani aza penza mobali ya malamu me yo mwana ozwi soni olatisi biso bamama soni makasi soni nazoka soni ezolata ngai na likambo oyo osali mpe okei mosika te na kamarade ya mobali na yo
Oyo kendaki kosenga conseil. Yo kanisaki le temps yo kendaki kosenga conseil epai na ye. Zoka nde azana profit, yo pe ozana profit, lokola toboya ni na papa bana nanga, tika na kende kozwa camarade na ye, po yo kanga ikenga pe balinga kanga. Siko ozozela, po boya kozonga na lisusu pona. Kondima kozonga na lisusu na yete, parce que osali likambo eza lisumu, obebisi makasi, obebisi vraiment ata na biso yo bikolo biso tozana yango. Il faut futa babenga kango ke chibau, okofuta chibau, chibau wana ezo kotiso na chibindi, chibindi wana nde bikila bakosala yo, il faut ofuta pona mobali wana asepela bofanda na ye. Soki osaleli yango te, bana bakosila, yo moko pe okokufa, mobali pe akokufa, tala nanu kufa okotisi na kati ya vina na vina yo. Na mobali yango okei kobota pe na ye mwana. Omoni kezemi umelaka te, eye kaka mbala moko. Na mobali yango okei kobota na ye mwana bo continue te. Elo nini ya malamu yo salike okende kobima libanda. Malamu atake ofanda ata ndenge ata boboyanaki okangi na makolo. Olobi nzambe na balaki. Mais lelo libale sili, lokola esili tikake obatela ngai. Mais yo lukaki nzambe a dirige yote. Yo lukaki teke nzambe ozala pembeni na nzambe ozwi mokili. Olati yango na kati na mutu na ye. Omoni resultat ya mokili. Na ye mobali yango akomi kokofukama, alobi envoûtement. Esprit nini? Ye moko azaki envoûté nanu liboso. Papa, na yebite. Po nanga, na yebite. Eloko nini nga na kokoloba na miniti po ozape mwana bato, ozape na famille. Siko le temps oyo za na famille. Famille na yo eyoki ke camarade na yo intime. Ye nde mutu baboti na mwasi na. Est-ce que bako sepela? Est-ce que bako sala penza na mwasi yango esengo ya bozonga lisusu libala? Mawatro. Mwana mwasi. En tout cas ta soki lelo oluki kozonga na ndako ya libala oyo. Sengaka pardon ndenge ozomiki tisaka wana. Po nzambe aboyaka mutu te. Nzamba yambaka. Po soki ezalaka toza bato malamu alingaki koya te. Lokola yaki ayebaki bien ke toza basumuki. Ndima okita na makolo ya nzambe. Olela kaka liboso na nzambe soki pe famille ya tata oyo bakolimbi so sava. Soki famille na yo pe tango bakoyoka, soki bakoya kosangana pote basenga bango pardon na buzoba na yo. Ça va. Merci beaucoup. Merci Kodo pour la parole. Merci Soussou Nabandeko Nabiso Nyosu Bazolanda Biso. Nabandeko Nyosu Bazolanda Biso. Conseil na ngana koloba na bana na biso. Tango yebi na nzambe, quel que soit problème nyoso koya, faut le confiance ka epa nzambe. Osola na nzambe. Nde na vana libana ngata musu libana ngeza bu nzambe ozoloba nini. Nzambe akapapa ko répondre. Muta mukilo ko ke kuna pa peso conseil. Et après ce conseil, mes conseils ngo ezalaka ya makama malonga te. Tala ndengo kendeke pa camarade ya mobali nobi ke nazo conseil, ndenge libala ezo salanga boye. Tokolo ba satana te. Attendez papa so ba satana a ça. Ezande toyebi ko garder ba sentiment na biso te. Parce que mutoye pa na yo pona kosenga conseil, yo sali ba sentiment, pe oyebi ke aza mwasi ya camarade na yo, molingi obima na ye. Ata bino moko. Tango ayi kozwa conseil, pesa conseil. Kutu na koninga kuto keka te pa camarade na yo ote ya bango ke libala ezalaka boye. Ndemo sofa na mwana ya bata mwasi fo za na eboza na eboye. Ozue onyokola ete oza na ndenge mama ya bano ka souci na ye. Mais yo salili sentiment oke ko bima na mwana na mwasi ya muninga na yo lelo akomi na zemi. Siko ye ne pas mobali ayo ki likambo tala mobali tanga so ba ke malamu kuto bimatana mutu mususu ke camarade na ngai obota na camarade na nga ezaki volonté na ote ezaki ni bo garder ki ba sentiment te bo garder ba sentiment mabino e bana ko mimaka bino te soko yebe loko na osala yango zo mimanga na ndenga mabe fo kata yango otika makambo wana ngala ko na papa na biso te ke alo ba ke na mito ke limbi zo sala boite décision zo te papa
parce que akoki kozala na yo lere azomona mwana ya camarade na ye ntenga azobima akomona kaka ke tata tie na ndako akobima na mwasi mosusu papa nga na kosenga na yo yo nde oza mobali yo nde ozalaki na mwasi na yo oyo asali yo nde omoni yango ayebisi yo mais décision ekouta epai na yo nga na kosenga mabe miso osaka efutamaka na se awa lelo ndeko na biso mobali azongi ke azosenga bolimbisi mpe ke olimbisa ye ezalaki ke bazala mwasi na mobeto neye kaka satan bata koteli yo te eza kaka nde sentiment papa mikitisa raisonner mpo na mwasi na yo aza mwasi na yo aza mama baa na yo parce que okobaka elimbisa to nakoka kolimbisa te mais soki oza na bolingo ya mwasi na yo okotala bamakambo mosusu eleki te. Merci. Merci Cordon pour la parole. Et merci Pekana ba fidèle na biso toujours baza la confiance envers biso. Et na pesi papa mo mboto ben na pesa ma mbotini Cordon na permission na yo. Alobi biso ba conseiller to pesa go merci mingi na ndenge opona biso to ko conseiller ba makambo etala ba vie ya bato. Abiso lokola moto sa l'école na ye aponi biso lokola ba professeur. Ils jeté sa confiance avec tout ça vraiment respect na merci il y a comme ça na bombi ka kombo na pas le ben temps kombonité alors na ka o comme libiso ndeko na nga mwasi libala déjà za ya débat libala ezalaka ya mobali na mwasi ngana na sermon na yebi mobali apesa imbongo vraiment ya dot apesa na famille na bon aya ko honorer fiona alia mbongo wana nyoso ye moko alobi na kata ndako na libala ye mto amona pasi na bisengo za ye mto osibir alors mbongo ne pas libala a préféré alia ngo ye moko pour ceux la boti na césarienne kay mto amona pasi to akufela bana ye mto amona pasi bato wana fête ba olia ba okena bango ba pasi moko akosibir la comprendre que amayele parce que makambutu la rabisu na libala l'air de bisango libanda ya toujours na ba retomber ya mabe ba finio so o bazo makamula bango ya libala ba kebeta libanda ba so ba receta ya mabe mobali nyoso o akena ko beta ba mabe ya mwasi na pa ba camarade to ba ndeko msusu ya basi libanda basuka kana kozala trahi to kozala kokoisama. Alors na ba problème na biso ya libala ya ba couple soki et se présenter na place to ke ba vocal libanda na place to ke ba intermédiaire libanda vometo reparaka ngo biso moko na kati ya libala na kati ya ndako ti na musika omona ba misa ya kala bayemba nzozi o masana ko kata likambo ngana yo nzoka bana ko chao misu jamais ko za problème na libala secret na libala ba fight na ya chambre to ya foyer o ke le beta ngo libanda est-ce que mutoke ko confier makambo na yo o be tension na yo o be esprit na yo so ka lula ka yo du coup a repeso ba argument moko po o baye comme ça ya récupérer yo eza erreur on de ça moi ça salaki qui passe ninge papa na ngale la lobby fallait ça ta mutu mususu donc na moni bolingo mo zaki na ngwa vers yo na comprendre te a lui fallait ça la ta mutu mususu bi matana mutu mususu qui meilleur ami na ye ya on a détesté makamona que ça c'est mon meilleur ami ça c'est mon pote et puis na balanga je mutu to lo balana na besoin ba ki amitié o mama sananga elienga balanga je suis landa comment ko bana mutu o mama sananga elienga. Il faut détester le langage moussous. Dans la situation, maman comme en force, aux ans à maîtrise, il y a moins piaka, il y a moins faillite, moi écoute qui papa, ok, ko trahir bolingo na bino, pas moninga na yo. Or on a ebi batu nyoso, ba sala la trahison. Ba ku fa route avant, il y a batu baza trahir parce que c'est lui qui trahit, trahira toujours. Au moment la Judas la qui était ka Jésus, a ku fili bossa Jésus. Alors là, la question est tellement bon au que ne côté que la Jésus. Donc il est là que ça va $800. Mais au té qui monte qui na bongo, qui na richesse et belé kat na ye, mais au té que pour na moyen mo ya mukie. Donc pour papa, ba mbongo bana o sala yemo na lisusu té,
akomi na moi ba comportement mon ndaku yo ke bimisango libanda pas meilleur ami na ye tala conséquence moi na batabotami innocent c'est que conseil to repesa pour na ngala ko ba junior a récupérer moi na ye avant na 3 ans tout le monde appelle maman ke bota moi maman kofi beba tikali moi na makola kaka junior pour na nga wa da grand garçon moi na za moi na yo pour na ota ordre na famille batu zo moi na yo bokola ye maman Josiane supporter moi na yo a ko tapa mobali na ye parce que au fur et à mesure abozana katanda mobali no arumuna kaka mabe oyo masa na sala ye na image ya moi na wana alors le cœur de l'homme tu dois ndenge zalaka au moins ki nzambe asimba mutima papa na biso ayamba moi na kaka ko ba na ye mais encore ayena ndenge trahison ezala passe pour acquérir mana na préféré papa junior il faut avouer ta moitié pardonner alors zomo na yo akino boka moi akino kola pa na yo tika couple batu o blessé ba e bande ba ko sala po ba bongisa couple na bango merci. Merci Cordon pour la parole. C'est comme ici to se pela ko kota na kacha bolingo mais on comprend pas et l'autre bengi bolingo parce que bolingo tango s'engager nango il faut eba ke na kacha bolingo bitumbe yaka ko swani yaka ko beba ni yaka mais kata cordon bolingo te j'espère que bino ba de kona biso mo bango moton bazo betali solo na zolanda bango j'ai compris quelque chose au ebandi na débit na bango déjà na ndako cela veut dire incompréhension et koti o akena ngambu no akena ngambu na ye cela veut dire cordon ningani kaka mais vu que bolingo zala ki forte pa lobi kende na onga pena kena na yo kapi ba balani bazala pena ba langage wana soko mo esibite kende na yo OK kende na o mena soki yaza moto nkola bongisa na se ya moi eyinda ebeba ebonga boza na ye tango bine ke na yo cela veut dire ngo corriger nzambe. Attention parce que si on attend la Bible na Genèse chapitre 11 les versets 1er qui nous 6 ba beta li sola batumo benga bomba Babylonie bandeko bandeko tambula ba oluka bisika ni sengele bazo esika ofanda ba kome sika mo ebimaka ba fandi ba yokani bango na bango balobi esengele soto tonga esika to fanda to sala mabanga to sala ma brique to tonga ndaku moko ya mulai eloko to simba ngeza tangu nzamba kiti pa ko contrôler bato akuti bango même esprit même langage même sentiment c'est avec akuti na kati na bango te mutu moko azomi longo sala kala o muninga o raisonner yango nde bolingo parce que tango bolingo ya fort nzambe moko atali ndenge na kosa na bato bakabwana a trouver espace te c'est la kuti bato ba mir yango pas azana raison ko là où il y a l'amour c'est là où nzamba fanda rapona coopérer. Maintenant, tant que bino bokoti séparation na kati na bino, tika na ebisa bino bopesi diable accès à séparer bino. Et diable a ça dans un scénario ko leka même biso mo to créer bolingo. Parce que l'amour eza scénario biso ngai na moi si to sala. To koma scénario yo zala o nga na zala oyo. Et diable pe na pas na sala scénario. Maintenant sur le scénario nzambi ya diable abi ke batonde ba ke ba oswana ka un jour. Tant bo oswana soki bana posa bazonga pona intercaler bango fona moi si na sentiment o. Je sais pas. Ouais, ça plein diable au hasard pour ça qu'on détruit bateau. Maintenant ton beau kabwani, nazo ka mama lobi na kenda ko eluke ka papa sanga conseil. Ah. Ko pesa conseil za mabete. Ko yape ko luka mutu ko lele sunganga itali kamoza bo za mabete ma o luka nde nani. Parce que Bible lobi dis-moi qui tu consultes et moi je te dirai qui tu es. Parce que moto zo luka we bien non mala mutu. Même so mona kena longi. Mais mutu mo ebite parce que mutu ma mutu ezipa ma. Na loba so nzamba asalaki ke muteme za na direct na ndimite ba problème ko za lebeli na katia batu parce que oye bomba mi oye batu ozo mona sentiment oye bisa mutu likambu oye bishe likambu mais pas find out observer yo ba résister ka liboso diable mais liboso kindumba ba kimaka tango ko kimate oye afanda boyamani bo s'embrasser bo komi e komi bolingo e bo bimi sipe mbuma na mukili tango bisi mbuma na mukili bo asime siko parce que ngalo ba erreur e komi la mutu nyoso. Mais tant que comme en ciment aussi quoi. Il y a moi en ciment alors il peut que to bota. Maintenant bo boti tellement na parcours na bino et c'est ngama ka bozonga to mbala zoya et comme barrière. Yaya
tala bisika ozotia makolo po ebi no lobité tala mutozo linga o bo soigner ne ka ya pamba lobo ebi on te tala non bien est-ce que lobo ozana pour ça ne sous-souté est-ce que lobo ozana pour ça bo fanda sous-souté maintenant ton lobi bo ozana pour ça bo fanda bo tonga foyer déjà mabe se koti o suka wapi au revoir vina on a ça passe ya yo moko wana otuna nzambo tikinga to tikinga te nzambo ayo so na tiki ote na otalo ne poza mettre vina moko kasinga lo baka eloko eza kilo pona biso lokola bato pana nzambe za la pepele cela veut dire réalité mo biso do monde c'est comme si ça compliqué et na zo enseignement mo ya wekula eloko eza vraiment compliqué na nga pete nga na commission lokola na yoka ndebe no suba yoka na nga ça un peu différent na comprendre que pas songa na yoka muninga pa ko yoka ngo mais nzamba yoka ngote ayebi le pourquoi parce que azora nkembo na makambu nyonso nema benema lama azora nkembo ayeba rappeler pourquoi nzamba n'a jamais surpris ayeba que scénario est tambola be diable au piéger bango awa et na nzela likambo na ngate ya mutu moko na ndaku na ebise que et le acte on nga sala keba parce que y'a ça situation to moni batu bakoni na bakoni nango mais mutu moko nga za enseigner awala ka atali babinga pe ngina sala ngona tika yo pe bazo confier makambu yo pe bazo ya ko betelo masola batu ba yo betelo masola batu za faiblesse té mutu ko yebiso ba problème azana ngo za faiblesse té ba trahisaka muninga o bolia na été eza ko bomi mbala moko parce que moto bo fana ne bolia na ye tango trahir obomi esa ayeba mais tango azolo ko ayeba na otala nde ko silika ne sika na mona otomboka ko mubali nga na mona otomboka ko moi so azomona ki mubali a trompé nga je sais bien afin d'observer ami simba mitala mituni moto to lia na to fana na ye ana mwasi na nga en tout cas na osenga na bino loko moko maman na ngai bible interdit moto oyeba za mwasa batu baboya to baboya na te moyebi ke bana parcours boso na bango ko ke toucher te bible pekisi parce que créer na kati ya batu wana rivalité tala wa puisque rivalité continue yebite mais idée za moko boluka no nzambe apaiser bino parce que solution batu ne bazwa ngo même si famille ko déclarer son balabi na na posa na beaucoup la bala nyos a beaucoup la bango so pe famille lobité yo zo yo o aye bafana yepe kam dans une décision cela veut dire muto wana mo koloba makasi ko le kabiso nyos awa ezakaka yo papa tingi yo nous dans la décision finale merci beaucoup. Éphésiens chapitre 4 le verset 26 on a tendance à juger makambo so comme il mutu mususu to ça la jugement na biso na moi fermeté makasi to za un peu trop dur ce que comme il de mususu mais na ce qui au milieu de belipe kati na yo moko que likambo yo ndeko ko inango to ekomeli ngai pe ko komelanga to koma na moi compassion ya ko juger makambo ya bato asali mabe na niveau wana penza pourquoi ya ko koma na niveau wana non ezalaka te a commettre l'homme ezalaka te to lobaka mingi bon so ekomeli mutu mususu et ce que on na place ya mutu wana tu peux te dire aussi que étant humain on a des limites et de faiblesses. Nous ne sommes pas venus ici pour applaudir le mal. Nous ne sommes pas venus ici pour accompagner le mal. Non. Mais neba kulutu balobara ba koko baloba ma ici et sopani. Mon frère, merci d'abord pour avoir accepté à Solana Bisso. J'ai retrouvé qualité moro et panayo au-delà de nous sur le kiawa. Sans soin, il y a sincérité où nous allons le monter. Vous êtes sincère et puis Bisso, tu ne dis jamais quoi accepter moi si à Tambola. Mais on doit reconnaître une chose, c'est que moi si nayo à Sali Makambo t'es tant beaux ensemble. Les athées que vous avez gagné dans nayo et qui a bimina muninga nayo. Elle avait déjà une vie au Yakomagi nango. Moi si na mobali so bakabwani, mobali oza sur na droite ya oye ba bimagi nanani, to moi ça sur na droite oye ba mobali na ya bimagi nanani. Ya mabe ya sali eza ninga ke na ko céder et pas ya muninga nayo. Mais na 8 ans ko sola na ye. Na avocat na été. Na 8 ans ko sola na ye, aza sincère.
eza acte oyo apozaki yango oyo ti lelo aregretaka yango et atikala jamais kosala bolingo na moninga na yo eza fardeau moko azali komema depuis kala mais esali ke lelo yo oye mpo bozonga tout ce temps oyo azali kozelisa yo ezalaki parce que aza oyeba te aoloba no nini aosala nini ce n'est que ntango akontaktaki nga nde nayebisaki ke boza oblige yo na papa ya mwana wana il faut bozwa courage boya koyebisa ndeko tingi en face boye makambo bino mibale bosalaki et décision finale ezonga na maboko ya ye moko tingi soki akolimbisa to akolimbisa te mais faut bose libérer na erreur oyo bosali mwana wana koya ya mwana na mokili ezala makambo ya nzambe mon frère parce que eza na bacouple oyo baluka bana basala badona baorphelinat bapesa bambongo basala tu bakenda meme bapoto mpo bazwa batraitement moko spécial mpo kaka babotama mwana ya te. Moi je le dis toujours que ce qui moto a existé dans l'univers oyo c'est que Dieu nde andimi moto wana botama et puis aza na mission oyo aza na posa nango pana ye na nzela ya mwasi na mwasi ya bato nde Salomon abima oyo tobenga l'homme le plus sage du monde. Nzambe na préscience na yebaka déjà que Salomon abotama David akobima na mwasi ya moto akotina moto wana baboma ye mpona nsima nango abota mwana na kokufa mais mwana mibala kobotama ekozala Salomon oyo tozwa ligne ya Marie oyo mama ya Yesu. Donc koya mwana na mokili eza makambo ya Nzambe biso tokoya te toloba ke mwana naza erreur tolobaka ke volonté ya Nzambe esalami mais na biso bato boye na mosuni tokobenga yango mabe na sens ke akokaki jamais kobotana ami na ye mais décision ezozonga pa na yo parce que en tout cas je dois l'avouer que koya na bango awa ngani mutu natalisaki bango que il faut bayebiso vérité décision eza na ngambo na yo topesi baconseil awa mais yo mutu kodécider après tout oyo ki so yebisi biso ke totikela yo temps ok nanu ko réfléchir tokotikela yo temps nyonso oza nango besoin mais tout ezo dépend de ce que epa na yo parce que Josiane azat sincère alobi yepe na parcours na ye aza na posa bozonga na bino mbali. En fait, j'ai aussi une famille. Par rapport à makambo eleki awa nayebi te soki ozalaki na place na nga comment kokaki kojuge yango. Je me sens très mal naoka mpe na pasi na motema na acte oyo esalami awa. nakokaki kolembisa mwasi mais lobi to lobi wana famille nanga so badécouvrir babétise oyo nyonso ça va sonner très mal. Je mairais na solola na famille nanga très bien kokosolola na famille ya mwasi nanga très bien. l'entretemps mwana wana nalingi koyoka ete aza na maboko ya Josiane tami avanda na maboko ya ye junior azwa responsabilité na ye soki famille nanga tokose mettre d'accord Josiane tozwa ye moko azala na mwana wana na maboko na ye te parce que komona mwana wana ça sera un peu difficile ko séparer maman na mwana na ye wana eza siko makambo ya mwana oyo ya boti eza siko makambo ya junior te et puis mwana aza so na 3 années na yo qui en fait moi je vous conseille que to ozwa temps na yo réfléchir toza wana mpona koaccompagner na décision nyonso kozwa mais sous l'émotion je pense que pour le moment toretombe place ya malamu te mais exercice ya monene oyo tolingaki tosala lelo na bango ezalaki ozala au courant lelo ke mwana oyo Josiane abota ye na ami na yo junior mais mpona junior personnellement ozokanisa nini? Bon là ce n'est pas un ami hein? Donc nako préféré to 4 relations kobanda lelo vraiment donc nayebi te nabenga ye nani mon adversaire nani donc je ne sais pas donc a mérité même pas ta bonjour nangai a mérité même pas bonjour nanga même à ta 2 dents nanga a mérité ngoté.
Je vous comprends, vous devez juste faire l'effort, il y a aussi surpasser étape Oyo. Il y a autant, je ne peux pas te forcer maintenant, mais il y a autant parce qu'il faut que Bananayo, Baza, demi-frère, il y a moi, un junior, je ne vais pas trop te choquer. On se retrouve prochainement, chers amis téléspectateurs, merci beaucoup. Merci pour les commentaires, le partage et vos likes. Mon ami prochainement. Bye. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Babenge ba marié basi ba bili. Oh tambo. Tambo ni sipi mon nyose mon amité. OK feti bonanga. Na sipa côté ni. Te kari. OK feti bonanga te. Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampo wana. Savon d'ici. Pembe mwindu akosokono c'est sans problème. Ongengi. Avec Dixie. Toujours. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Maman n'a